Na kombo ya tata mwana pe molimo mo santo. To lingi to pesa moi liloba epa ya mama. Mama conseiller direct. Biso bana bumbu. Bana na yo. Bumbu ezali commune oye kenda sango depuis toujours. Papa Fumambanza kuto apesa biso kombo kinyumba yenkundi yandi. Ntina wana ateya kibana bumbu kwanga moko ya nzambe kwanga moko ya libota. Seka yeba kiete bana bumbu balingi misala makasi. Basala ka musala makasi. Alors tozali na période oyo bana bumbu crise komi makasi. Misala ekufi. Passe koti. Yango to sengi mama lobela biso epa ya papa Mukonja Bule. Maladi ezali mingi. Ba oyo bazala ko sala makasi na bumbu awa mingi basili ko tika biso. Ba mususu na ntina na bandaku share na bumbu. Ba keiko luka bandaku bisika mususu na bamonga fula banzele partout bisiko yo mwa ba Teresa ali facile pona kotonga. Bumbu ndenge ezalaka na kala ezalaka lisusu ndenge ezalaka te. Posa na biso mama na esenga na biso tozali ko sengete mama lobela biso sengela biso po ete bumbu oya kala eyoka na lisusu ndenge bandako yoka na kala. Misala esili ekufi crise koti na bana na yo ya bumbu. Yango mama lelo bana bumbu tozui mukumba ya kotonga amphithéâtre ya réfectionner amphithéâtre. Kasi misala na ntina na bozui na biso ya muke tozali ko kokate. Yango tosengi mama bongisela biso likambo wana fongolela biso tozwa ba moyen tosilisa amphithéâtre pamba te papa lobaki soki bosilisi amphithéâtre na koloba liloba na mwana nyonso ya bumbu na kopambola bino tolingi te lipamboli wana kende na batu mususu awa ezali destiné pona biso bana bumbu mama bongisela biso tozwa yango ba chaise ezana matadi. Mais difficulté comme pona ko dédouaner ba chaise wana comme problème parce que tozala ki na dérogation et si là ezagali susute donc ndenge bikati lezo senga mana ba commune nyos ndenge pe na bumbu ezo senga difficulté koti yango mama ozali molobe na biso sengela biso poete biso bana bumbu tozala libérer na likambo wana. Pour ceux qui sont ici, misala amphithéâtre, tous allez kola batu ba kangami na basinga. Donc tous allez libérer. Yango lilo batu zaki nango ya kopesa avant to pesa mbote. Mais avant to pesa mbote, to moni bande ko na biso bana. Kimbangizmo ye. Esengote. Tozana libote santu awa. Tozali bana mapamboli. Yango to sengi bandeko na biso bana bo telema to pesa binombote. Est-ce que je te dis Azali? Est-ce que Koreki Azali? Kimbangizmo ye! Eunwe! Embazie! Ebilumu bya kulwe! Voilà toko bongisa maboko. Topesa bandeko na biso mbote. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu na kombo ya tata mwana molimo mosantu. Merci. Sikawa bana bumbu to bongama tolingi to telmisa mama conseiller direct.
lelonde enani une kamata siko lelo tokoloba kiese bumboye lelo tokoloba enani une mama beto une kamata kiese toyokani enani une kamata kiese. Voilà. Tolingi to telimisa mama conseil direct. Oya komeli biso bana ya bumbu to yambi mama na sengo nyonso. To sengi mama telemera biso to pesa mbote. Kimambu Nzambe wa bokasi Mokote akokali na yo Mokote akokali na yo Nzambe wa bokasi Lala Mokili Mobimambo Pesa melio Tata Kimambu Nzambe wa bokasi Mokote akokali na yo Mokote akokali na yo Nzambe wa bokasi Satana bato na eba komina suka na ya baba eningisi satana bato na eba komina suka sikawa topongisa maboko topesa mama wa mabota mbote tata mokonzi abula yoka kuna na Yerusalemu ete na bumbu
mapata ikiti, mabele mati. Fête ezali makasi. Topesa mama mbote na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu na kombo ya tata. Ya mwana molimo mosantu.
Mama alingi koloba na biso bana bumbu. Bana bumbu ye! Lelo nde! Kadiam Pemba alingi ko déranger biso. Mais est-ce qu'alongi? Akolonga jamais. Biso il faut to yoka maloba. Oyo mama memeli biso ya molimo po ete salisa biso to yokani hein? Biso toza bana yanza. Mama na biso ayete. Sikawa to vanda nien to sengi mama conseiller direct pesa bana no maloba olendi sa biso kondima na biso ekemba tolonga na mukolo suka to pesa maloba mama. Tobondel. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mokolo monene na biso bana na bino le 26 mai 2024. Lobi papa mfumu mbanze ezalaki mokolo na yo tobengi okolo Yesu. Yo mwana nzambe obotamaki kati na mitema na biso. Elikia na biso bofandi libela kati na biso. Posa na biso to salela bino na solo. Memo yini satana tiki biso te. Tozana kobanga te po yo nzambe kolonga kana yo kaka. Tango ekoki papa yaka koswa na bana na yo. Naza ya kokoka te. Na leki bango pene loko moko te nzambe na ngai. Yaka pe kote ya ngai moko. Poposa na biso to bikisama mokolo ya suka. Kimia to sengi kati nesiko yo ebandeli pe suka ya programme na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Bumbu oye! Oye! Bumbu oye! Oye! Bumbu oye! Oye, 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 commune, pilote, très forte qualité, plus. Très forte qualité, c'est ça? Oui, maman. Plus. Plus. Eh ben dis donc, félicitations. Satana kolonga nzambe. Te. Ya solo. Toyoki matei. Makambo ya kolobezali na yango ebele. Kasi vu le temps, na ba distance na biso, na makambo ebele oye kangi biso, ata muke tokozanga koloba te. Tata molimo santo ye! Oye! Tata molimo santo ye! Oye! Tata molimo santo ye! Oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka kaka Yandi kaka Tangu na moni micro eboyinga na lobi lelo bana bumbo bakangi bino. Veille pekaka après le 25 ya solo bateki biso lobi kitoko to bongwana. Bongo lelo bolingi ko sala soki ndenge nini. Ngana lobi bolingi ko yoka ngai te oboni. En Bumbo tout cas, ye! oye! Ya solo batatana ba mama ya bumbu na tondi sami na isengo. Na ya wameka mwa kala muke ndenge boyebi. Fwezala na 2004. Bumbu c'était une force ndenge bino moko bolobi yango. Bumbu azalaki toujours premier, je me rappelle. Na banzi tangwa na mingi bozalaki ba musupe bazalaki nanu te. Bazali kote ya biso mokolo na mokolo batatana ba mama lobi pe bate ya kibiso. Na ba soirée bazali kote ya biso.
Na ba culte matino bazali kote ya biso. Ba tata na nga na ba mama na ngai. Toyebaka kaka bipai to uti. Ndenge na tikaki ndako na ngai lelo tango na bimi. Na yebi makamu na tikaki. Me na minute na fandi awa. Na koyeba to na koyeba te. Okoyeba te makambu nini eza koleka sima na yo. Même oyo kokomela yo na nzoto na yo okoyeba te. Kasi Nzambe oyo akeli biso ye mutu akoyebaka sor ya moko moko. Totala mokili yango ndenge ningani. Me lobi na fete ya munene tozalaki na yango. Na France pe me ba mindele. Ba lobi le Christ est revenu le 25 mai. Bango pe basala ki marche munene kuna na Paris. Mokonzi ya Russie to yebiye. Ye pa lobi e Christ azali mutu mwindu. Le pape Jean-Paul II a lobi Nzambe avandi awa. Et Christ azali awa, plus précisément dans le nord de l'Angola. Nyonso wana ezali pona lokumu ya yo na ngai. Batu lokola bango ba reconnaître que Nzambe azali en Afrique. Que kolo Yesu abotami awa to avandi awa batata na ba maman. Bongo biso ba kolo likambango to lobi nini. Yango balobaki ete mokili ekoye epai ya yo na ngai. Mokolo wana kozala ndenge nini. Mokonzi ya bula azali ko rappeler biso ba commandement. Pamba te tozo tambola penza malamu te ndenge bango balingeli. Nzambe apesi condition na ye. Alobi totika mabe to tambola malamu. Ya solo biso bakimbangiste tozali na pasi. Tangu totalaka baninga mususu bazako sala oyo eza na bango posa. Bako sala makambo ya ndenge na ndenge. Me bozwi na bango ezali. Kasi ya bango eza nango éphémère. Ya biso kotika la libela na libela eza boete Oui. Tozala na patience. Patience bandeko nanga eza eloko kitoko. Patience eza eloko bikisaka mutu. Pour ce que tozalaka na patience tembele biso ba mususu oyo pasi. Mais la patience et l'ekinyoso na botosi. Nanda kusoki okotosa katata na mama okozwa mapamboli. Nalinga kotosa mingi, nalinga kateba gangela ngai. Nako banga ka makambu ya solo tozali batu. Kasi nako banga kape. Yangwana batata na ba mama tozala na bobangi ya Nzambe. Yango ezali bandeli ya mayele. Mokili yango tomoni eseningani. Tozo mona kufa ndenge komi kati na mokili. Ba maladi ya ndenge na ndenge. Kala toyebaki ba VCT. Kala VC yalaki kaka na bato ya minene. Médicalement parlant. Pona zalaka pe munganga. Muto ya zana munene na poa mingi ya solo. Azalaka na ba problème. Ebele na nzoto. Mais lelo komona muto zana ye muke. Asali AVC. Aza hypertendu. Makambo ebele. Mokile la kisi ete bongwani. Yangwana to sala très attention. Bazako tinda biso mabondeli tozala pena mabondeli makasi. Po bisikango tozali kokende tokomi na bout du tunnel. Etikali musikate. Totala kaka tokomona yango. Malgré tokondimaka te on n'est pas sûr de nous, mais tozala sûr. Po Nzambe na biso akosaka te. Nzambe na biso azali Nzambe abomoi. Nani ayebaka? Kimbangisto mona naka iloko pamba. Mais lelo le respect koti na mutu nyonso. Oza kimbangiste bato français. Vous êtes kimbangiste? Oui, je suis kimbangiste. Ba komi ko pesa biso ka moi respect. Parce que babandi ko comprendre. Mais loko zo sala bango pasi. Oyo kake sala ka yona ngai pasi. Mi be konde leki mingi. Soko zui le dit commandement oyo Moïse akende ki kozwa.
les 12 préceptes ya biso ya lingomba, les interdits, toyebi yango yonanga ipoto kulaki, tozwaki baptême na lingomba, toyebi pasi na biso, ezalaka pe facilité ya po na biso bana bilembo. Ndenge tozali awa, tozana bilembo yangwana tozali awa. Parce que papa mfumandongo diangenda zalaki koloba, pour être kimbangiste, il faut avoir une vocation. Mais moi je suppose comme on est là tous, donc tozana vocation wana. Parce que mbele tozali awa te, mbele tozo waya libanda lokwa bandeko mususu. Mais biso soki tozali awa tozana vocation. Tozali ne loko moko baninga bazali na yango te. Biso tozana molimo santo vandi kati na biso libela na libela. Nzambe akokosaka te. Biso tozala kaka makasi na mabondeli. Bapasi na biso ekosila to ekosila te. Ekosila. Noele. Noele. Pasi na biso ekosila kala mingi te. Nzambe akosilisa yango tokosepela tokokamwa. Tondimaka yango te. Mengana ndimaka. Parce que tango papa mfumandongo ayebisaki nga makambu. Oyo nazalaka nango na motema na ngai. Mama tala mikoleko ya tala likambo boy, tala likambo boy, tala likambo boy. Mais soko moni boye, ayebaka tokomi pembeni. Nyonso elobama na mona to na mona te. Mona. Na mona yango etikali kaka. Basini yango se bandi. To tikali musika te. Zala kaka na kimia sike wozali. Esiko to telemi to tele makaka. Tale sengo to zanango. Tango micro ekei, fakie bandinga na lobiti 18h na kosepela mingi. Sengo makasi. Faki oye. Oye. Ceinture papa oye. Basali musala munene na lingomba oye. Ah faki. Bango ba évangéliser. Na papa mfumandongo bakenda pendant 3 mois. Bakomi sikata na 3h du matin. Tango na passe la ki ba chômeur et belé. Mais lingombe kende ki liboso na ba koko na biso ba tata na biso ba sali ba sacrifice. Fluki wo. Héritage du Saint-Esprit wo. Aïe 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 aïe. J'étais qui oye. Koreki oye. Oye. Dirigeant oye. Jeje ki oye. Na bossa ni groupe Gaki. Gaki oye. Nani mususu? Yerusalemi. Ah, Yerusalemi. Ah, na bossa ni wana toko bossa na te. Yerusalemi kukundanga nani? Tata Nzambi, fumu yisi, tata Mwanda velela. Na bossa ni nani? Pied gauche. Gauche. Ah, lingomba kitoko. Ah, lingombe utana lole kitana mokili batatana ba mama. Tondi makayango te. Lobi to moni jeteki. Ba ange. Tango mama mwila tika kabiso batatana ba mama. Lingombo eza lingomba ya solo. Tango na yebite banani tozalia wa bazalaka. Ngana monaka ba ange. Baye ko accompagner mama mwilu tito zo kende na défilé. Lingomba ngo ya ndenge nini? Lingomba ngo ya ndenge nini? Lingomba ya ntoma yeuta na lola o. Dimbola yoka ndimbola. Bato ya mokili baye bakate o. Dimbola yoka ndimbola. Mokonzi ye moko bandimi nde banjelu. Dimbola yoka ndimbola. Lolendo nde panga ekwesi bango. Bandimi na ye bakiti ose. Zala na maye
loso solaye. Kimbangismo ye. Oye. Biso tozala kaka na mayele na biso. Tokota na distraction te. Mokonzi abule alobi na bana ya bumbu. Bo renove nini? Amphithéâtre. Amphithéâtre. Ngeta maman. Tokosala to tokosala te. Tokosala. Nalobelaki botosi tout à l'heure. Tozala bana botosi. Soki balobi to sala, to bangaka te. Lelo zangi me lobi ata 500. Okozwa yango po participer. Po yo pozwa mapambo likoloba teke nazaka kana 500. Nyonso ezali mbongo na miso atata Nzambe. Eza boye te, hein? Eza boye. Yango wana to sala musala wana s'il vous plaît bana ya bumbu. Na yeba kabino vous étiez toujours parmi les 3 premiers. Tango nazalaka na bumbu bumbu azaki makasi. Mais lelo nde na koyeba bumbu yango ya 2024 soki akoma ndenge nini. Bozali Bumboye. Tozali to tozate. Koloba na kosala makambo boni. Mibale. Na kotala yango lelo. Yango na tokoloba mingi te. Musala batindi biso to sala. $30 na biso to monaki misala yango esali. To monaki to monaki te. To monaki. Papa lobi na biso $50. Tokopesa to tokopesa te. Tokopesa. Lelo balobi to rénover amphithéâtre. Tokosala to tokosala te. Tokosala. Tozalaka na botosi. Tozalaka bana botosi, c'est très important. Ngasuke belobi vanda na vandi. Telema, telema. Parce que Nzamba za kotambusa biso biso tozaba aveugle. On n'est même pas des semi-voyants mais des aveugles. Yangwana baza kotambusa biso tozala bana na botosi. Tosala misala to regretter loko mokote. Nzamba kozala kana nyongo ya mutu te. Akozongisa to akozongisa te. Akozongisa. Asi azongisa ki deja kala oye tikali biso tozelaka. Yango nde tikali. Pamba ta pesi biso souffle de vie. Eza boye te, hein? Eza boye. Grâce na ye tozwi pema. Toza koloba. Meme banzo toza muke ya koningana. Ma pesi biso ka mwa makasi otoyeli awo. Yango wana batata na ngana ba mama na nga tozala bana botosi. Tosala misala biloko misato na to négliger yango te. Mais nyonso ezali englobé na bolingo. Soko zana bolingo kotosa Nzambe na yo. Ozana bolingo okosala moninga no mabete. Ozana bolingo koyiba moninga na yo te. Yangwana biso to zaba na bilembo. To sepelisa Nzambe na biso po yepa sepelisa biso. Oyo batei biso to bomba pe to salela po mokola suka to zwa kobikisama. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Bana bumboye. To sepeli te. Ya solo tozali bana mapamboli. Sikawa totonda maloba musantu. Ya mama na biso apesi biso mokolo malelo. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Na kombo ya tata. Ya mwana. Molimo mosantu.
moyini ya kosepelaka te mosala oyo ozali kosala ezali ya moto te outa na yango na likolo yango moyini ya kosepelaka te. Merci technique na message kitoko boti wotela biso ya mama conseillère direct ya tata mokonzi abule mama Marie Mwilu Diangenda ezalaki bongo na mokolo moyenga le 26 mai 2024 donc na mbula oyo kaka nde na yango to tondi bino botondi toyebaki ete bozalaki ebele bozali kolanda biso nde na minute oyo tozali bon kozela signal ya nkamba Yelusalemi tango tata mokonzi abule ya kopesa so message ya mokolo lelo dimanche le 15 décembre 2024 nde tokozangisa te kolekisa bino kolekisela bino yango nde na ngonga oyo na ngambo ya Congo Brazzaville ezali bongo cérémonie ya Sainte Seine communion ekomelama na mokolo lelo na paroisse centrale donc na plateau de 15 nde tokolekisela bino pe yango kaka na mokolo lelo soki bolandaki biso malamu tozwaki bongo lisongi ya bandeko ya Masolo Kimbangu TV botikala malamu tokutani na mikolo mizali koya. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.